kana mama leki mutaya ki utaki voyage ki banda micho za ekobela ifa kazi ya to sanga na biso nyoso na ya ye to fandi to lobili solo soki mwasa kufi premier jour balelaka esika wana deuxième jour nde bolukeli ata flat amemena kaoka po ani po mtana makoki e po akamema ata amema ya inter akene inter beaucoup na des apnes placés pour la zone bomengo e fa kamemena inter ka avec quelqu'un que Yaya pour ne va pas sûr même si on a la foi ne par la foi va le bien accomplir dans un tient le beaucoup donc ça dit que on se doit pas pour na Yaya o yoka bien mais Yaya wana akufi on a pas nous a marqué gagner on a ni balinga ke bayaya bakoya kawana do bango tole bango do bango to artiste bakoya di do na bango on a ko ba to ka moko na moko ça peut bien pour c'est pour le cas malade si dans les quoi quand on a quelqu'un qui a la tête qui éviter peut-être vous à la place de le plan de la quand vous avez comment à le n'importe quoi mais il y a un temps il y a pour récupérer après dans la malboule pardon comprendre les gars pas du tout agence très tôt quand ça doit donc quand le téléphone pour nous le tient ma parole je sais pas que ça non là ça soit que les sens qui a dans la communication il y a eu c'est réaction que la clientèle proche les camarades sont dans la route motokopia et ya mwana zali apale na yebo pas que souvent parce que ça va comme bébé bon quand vous passez nous c'est dans l'imaginaire quand ça qui va parce que vous pas pour vous présenter dans le bleu c'est une gamme qu'on a ya mi bale na ko sapona bato sisi donc papa les avis du public na yembela o avis du public na yembela o yo avis du public na yembela o yo avis du public na yembela o yo balobi chaîne za moko avis du public yenda biso pote bosonja bolingo la misama pana le nyamaze basira ka somo te balobi otrema di manjanga ntango soko pulenge avis du public ba théâtre ya solo avis du public ba film ya solo avis du public ba émission ya solo avis du public oleki bango di avis du public baka bango ne kulusu di bakangama bazanga sira okende avis du public ezokata bango baoba Esquide bafani nyonso ya comédie ya théâtre ya film ya émission bafani nyonso balingaka tutu kota comédie bosabone awa chaîne oyo avis du public ya Didier Masutu Mandafa Pembe oh ma stressé longwa oh ma soucié longwa vanda la chaîne avis du public vanda la chaîne avis du public okozala ndesite okotikala okozala ndesite avis du public ya Didier Masuki Mandafa Pembe s'abonner oyoki s'abonner on a pas quitté s'abonner. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numéro makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ça bouquet boy o tina poche voyager dans ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même mabiso n'ozo mabiso wana kaka machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et ce calaiement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekunaga naza kuye biso. Dekunaga kilema tukineko. Kutala na biso. Avis du public. Dekunaga ko kilema tukinde. Parce que les longs deko ils en effet. Parce que les longs deko toko sepela. Yo mo coupé oye punenga avis du public. Et benga kea ba musicien ba comédien. Deko comment Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Chez Didier Masuki. Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Nakana biso Bible le but tolela na po bata kolela bien que consolation na biso ezaka ndambo par rapport ya onzambe apesaka nakotika Alain te parce que Alain aza mwana ya Simba kedi elombe donc aza mwana ya Simba volet ya liboso le mwana ndeko nanga. Deuxième volet, j'allais à Alain à jouer dans Salongo aussi. À jouer à peine dans Salongo. Donc, collègue n'a pas fait qui salle. Donc, pour qu'on a vu son compte, collègue aussi. Donc, des volets aux autres personnes. À une na maladie polio, on va bénir cancer, il y a utérus. C'est-à-dire cancer et ménier na liwa. Ça y a au moins plus de 5 opérations, c'est ce que je sais. Donc il faut de la 6 à 7 opérations. Ça là il y a des choses on voit que cancer et la volet de cancer et là il y a des botas. Il doit qu'à maman, il doit qu'à okoto, il doit moi na liboso. Deuxième volet na ko fait cancer et dans la biloko basi la chaka aussi. Basi na baki oyo et au 3 jours au soko baki en tout cas bien soko parole oyo baki donc. Alors na troisième point soit cancer et na tango ba moi ça te kokota qui va faire césarienne et qui est raté simité donc on peut avoir ça on appelle cancer voilà et maladie en mais et ça qui a intéressé oyo abini ça na mingi ça dit que après l'opération il est vraiment on a assisté à chaque opération parce que l'opération faut pas dire à côté n'anganda tena même tina ça de ngara voilà comme c'est alors mais il y a souka ouais c'est qui à son hôpital à 6 heures makata yipsinga que docteur a dit pas ya maniso donc on a qui peut même malamu il faut le kana tongo et na tongo je sortais comme on a maniso il n'a pas avec ma cantine à Bia à la région de Nawana d'aller moi et alors na tuni Alain là je suis au nom de papa ça que nagide bana tournage on a volé la moto société est obligé il y a la bengi Alain la bengi la jouette la bengi téléphone quoi il l'équité et ça rencontre mais elle moko na connexion ta connexion moko na journée pesa o bengi mutu aza akangami téléphone akangami te mais isolé katé on a bengi isolé katé ah non na ndinga komelaki ba non na senti que là et c'est là qui alors mais nego bien docteur le docteur so ya traitement HG avec docteur de non ambulance et de la dispo à Tuni ambulance de dispo à partir de 19h puisque déjà à 9h donc c'est bien possible que je la 19h allez na dit dès qu'il y a
ye moko mama mamiki alaki wana bake na la joie pour le cœur comme ça na ye bake bato taxi nde bamaki na Ngaliema comme na Ngaliema bamaki na Ngaliema donc balonzi makela moi changement ekotaki. Alors je pensais que ndenge changement ekoti kobima na ye mpe mokumba yango wana mais esali que lera ye koto oyo bana moko aleki suku achichi donc echite kaka parce que en tout cas cancer est-ce que les locaux moko oyo mpe direction de parce que ezalaki déjà déclaration il y a ba médecin obaki convention na biso on a déjà c'est comme si boye ba tout le monde avant que maman ici le cancer néanmoins il faut nous amener kakande abikisa on a ngos ba minganga vraiment on limite et cancer bazo déjà solution pour la maladie voilà est-ce que il y a des déclarations ba ya manganga ba minganga plutôt j'allais dire la globalité de produits dans la société en tout cas comme nous avons contact na munganga moko te oyo ça les camarades parce que ba famille proche les camarades sont munganga lobaki yango motoko pia et ya mwana ezali papa lin na bana ye moko soki munganga lobaki yango yebisa ye mais biso mais état de voisin va dire internet peut-être papa lin moko ameki kosola na yo non komona kaka on va aider un coup c'est qu'on voyait les que soit côté hôpital parce que opération au babimi sabimi à combien là il y a na tongo boya ni na kilo bien fort à 16h donc c'est comme ça nous on a quand on écoutait que abimi c'est que changement zala ki yango abimi mais et ça est comme abé parce que comme kende zonga kende et comme mabe alors quand on senti même diminution makila tango ba do salama à perdre notre corps en condi makasi comment dire alors donc ils avaient le ba ko lu bana yo tene yo moko deviner que awa fon zamba tsa boko te ezali passe donc vraiment info ya ba lu ba que mutoko tikabino en tout cas wana il faut dans bani mutoko voilà il y a cédé Massasi Kabamba par rapport à pour saluer nos premières dames d'abord dans l'émission à Salah que tout la couverture médicale vraiment au moins les capables de salamati minganga bakoko banyaki tina suka et minganga nde balobaki que nde tokomeli biso tosuki awa vraiment il faut abima libanda minganga nde balobaki mais ya mamitso minganga nasali koloba te likambo na libanda donc ils assuraient que tout ira bien c'est pourquoi ce que les Camboya et abima na libanda pourquoi ne pas faire ça la démarche pour autant la démarche voilà tout ça démarche mais minganga comme ça pour assurer que ça va aller après opération oh ça va aller après donc voilà c'est minganga nde trop peut-être bayeba ke lo ba ça là ou gaffe derrière dans médical et ça peut-être moi maloba ya maman souvent dans ce pour pour assister c'est maman Katia on a dit mbele pour la mobilier maloba ni na yo bon c'est peut-être de connaître le donc si tu ne pas na beaucoup pour la pas na tout ça c'est le pas de thème oui papa tango toujours que notala ye ngana talaki mami zona kana ko tala ye ko mususu na tali wana na bandolel na bani kolela donc eta na kotela ki ya kita mabe panda na bengi makati ngabi bayi na ngai bombe baki na bombe na ndako parce que makolo va sentir makolo te ngana sengi makata ina bombe wana là na pompe na makolo na sa makolo pour la sensation donc habiti na pompe na makolo na simbe makolo donc habiti nazoyo bombe wana ba nerf wana bombe de nerf wana tazokota azoka donc je pleurais tant que sambela mona ya sele ko sambela de lo sambo na mezo kangai nazoka passe on a que le peine parole hier alors et que ça là que dernièrement makati tanga talié on peut mango bene koloba ati le peine ya ndenge ni akufa soit akufa avec le peine aduma abia zona passe trop d'opération ça là il passe
Alors, Makati Tangwa Kei, Kotala dernièrement, Makati ça dit bénir les enfants. Bénir les enfants. Il faut pas bénir les enfants. Il y a le but, non, au cas. Donc, vous voyez ça dans la maternité. Makati, il faut au cas. Il faut bénir les enfants. Il ne faut pas ne pas battre. Tu es malade, dengozana. Les lobité au il faut bénir Bana, avec courage. A dit ah, il y a un website, il faut le Bana, assister. Là, il y a la chambre, est présente. Il y a Bana, il y a bénir Bango. Un de ces 4 matins, au moment où on a soutenu, on a courage, on a conseillé, on a bénir c'était comme ça. Donc déjà, ces jours-là, vraiment pas tout ça, c'est ce qu'elle disait. Il y a un moment que même quand je suis passé hier matin, bateau ben pas tomber comme moi bouquet, j'avais que calmer bango non. Alors bah tout ça à l'intérieur de la nabana. C'est ce qu'elle disait à chaque fois avec son makata qui a lobby bongo même la personne à tête à zoro bongo moni comme ça pour respecter maintenant le but de respecter malgré moi il y a c'est les massacres bamba mais par rapport à ça moi minga ndingale koti la famille ya Mama Micho tout mon vidéo déjà au salami c'est un petit terre ya Mama Micho pour le bas ou ya lobaki lokaki pour réclamer surtout par rapport à Yadoua et Yanné, et puis dans le parler à la décision sur l'Ina Fanité pour le matin, si on a résidence dans la privée, si on a une résidence familiale, et moi, ma femme, il y a bien fait entre des familles. Par rapport à ça, les choses variées, famille à moi qui travaillait, les choses variées, à aussi un matin, à la nez, à la bango, quelque part, étant que mon polo, doyen voisin, vous avez dit bango, vous avez été pour encadrer tout le voilà, moralement, dans mon monde, réaction par rapport à ça. Je peux dire que moi, si ce qui va dire, mon père va commettre notre mort. C'est vrai. Autant que nous avons essayé de nous habituer. Tant que nous avons cercueil, tu as besoin. Donc, ils ont des paramètres pour le bébé, comme un, ils ont des paramètres pour tout ça, donc, nous sommes allés assembler la côte de Panzan, nous sommes assemblés la côte de Padiabolo. Donc, voilà, maintenant, nous sommes un. Comme dans les Rwanda, c'est comme une barre. Donc, voilà, tu vas sur la même parité, ma classe parité. Mais tout le monde va le laisser 30 jours, 40 jours au monde, donc voilà, quand on a parité, vous ratez. Alors, papa, il y a sali ya kulungula matanga kuyana ngo nakauka. Nazo pesa te réponse. Réponse ya liboso nazo pesa ya yemoko ya papa le na mitie na place na ye ya mi balé na pesa pona bato mosusu bazola bébé. Donc papa le atali makala pona place ndako ezali kikwiti bakangia. Il faut qu'on bimane na moto, to kokota na moto, place wana, mutu bezo kota te, barrière ezali. Makala ali bloqué, moyen qu'on leka kutu, c'est très difficile pour nous leka. Même si on veut la victoire, pour commander à Yorozo, acrobatie nzela katikati ndezo sala ina, nande bazo ko taper du monde zango, déjà acrobatie à lui. Donc on aura des problèmes mutu chose. Nani abondima atika mutu kanena na 500 mètres kwa ya matanga. Ana confiance. Et puis okoki kovanda koya 1h du matin place wanate ou bien okolonga 2h du matin place wanate na édition oh bande ba petona boko solo la bien et boko solo la bien na 2h du matin ba petso ba boilio boko solo la bien et boko lapa na éviter lobi soko ya soir solo la bien c'est la vie solo la bien c'est la vie ba ko sala yo esengli ba sala yo bena donc yo parler en langue parler tout mais au lapi aussi qui na le donc Philippe na mami tu as pour fâcher les choses qui n'ont d'ailleurs
on sala yo wana ba petwana donc ya ajouté le secteur est déjà bien fait secteur a bien fait pourquoi papa là mon que non a déplacé na niveau ya kauka ata 1 heure 2 heures longwe ata oye sans problème niveau kauka et puis victoire pesa pembeni sur baluka victoire la centre de la transport non soji wana selon nga wana côté à papa là deuxième volet papa là nina mamito bakomi motomoko na motomoko wana eza parce que baboti bana surtout so boboti déjà motomoko confirmé pour wana sikoyo ata abalaki ye na ndenge ya bien 100% abali ye mpaka na famille eza likambo ya kosolola na famille sa famille moto akufi 1h30 ya lundi tokoma lundi okoki kovanda jour wana mardi nango to mercredi bolongoli matanga bodeplace yango tout en dialoguant na libonda mosusu koyebisa bango mpe ke moni tovandi awa bato bazoya tala bato bazouta kote kuna tala bakangi motu tala moto atiki moto kuna azongi bayibi pne donc voilà tomata tokutelingi simba nango kaka bato bakomprendre omoni tona tolongana ndenge abupete tokuti kotoyo avec la famille ya mwasi siko ane asenango na kanda asenango na kanda siko ale adibana bokaka doko donc abetango na méchant koto wana na deuxième volet na bina dosi volet liboso ana raison ape na faute parce que il fallait assurer quand même apaiser baninga pe faire comprendre bango ame matanga na ya za mwasi na balakia matanga ni mais aina kanda pourquoi aina kanda pour nous il fallait vous toujours apaiser parce que quand on fait on va parler de on va baloba na stratégie ils ont baloba na boma TG ndaye motonde salut pourquoi on ne peut moi si vous avez bon qui a maman de Somicho ces réactions qui vient pour réagir simplement aussi dans internet et qu'on va tous ces pénalités on va aussi dans mon téléphone moi c'est que pour les cas je dois tout mon pas na boloba boye nyoka zokende ndenge nyoka zokende vers victoire so bakati mokila wa pa donc oyo nyonso ekozala liboso na ya koswama c'est ça le serpent donc soki nyoka zokende victoire bakati mokila oyo nyonso eza liboso na ye méchant vene wana nyonso autiango na oyo nyonso na liboso na ye ekipete donc lokola déjà Palmir akufeli yaya akufi yaya oyo basambelelaki ke avec elika ke yaya oyo akobika na bapasteur na biso tozala na la foi par la foi balobi akobika nzambe akotia loboko tosali ke oyo nyonso eza olobama mpo na yaya akoyoka bien mais yaya ayoki bien te yaya wana akufi moto azala liboma ntango moto azala liboma aoloba n'importe quoi mais il y a un temps il y a récupérer après dans la pardon comprendre là pas d'une sous agence c'est très tôt quand ça doit donc il y a du boma tu comme toi du boma vous conseiller ni ça du boma mais du boma on a tika assez défoulé abimisa weza yikati na ye on pourra la récupérer na sima pour nous montrer que dans les locaux salariés dans les c'est pas ils ont troublé ça lié parce que ngana olingane pour aller à la maîtrise mingi ala de la biamote acha pour moi si c'est pour moi il y a c'est massage voilà quelque part tant que tu vas téléphone répondre on a aussi ça pour la cotani sur pour les caméras téléphone mais na sola que na parler téléphone parler pesa qui parle aussi docteur na denga qui apprécie
ale azwaki telefone na maboko ya senete na ye te donc moyena lobela mpena likambo eza te telefone na moto kolobela yango nde eza na mwa intérêt moko na kati ou comment je sais pas telefone na mwasi bon mobala koyeba yango eza nango normal mais comment bandeko ya mwasi bajuge likambo ya telefone na botoli bon là otowana soki comprendre na bien ntango badebandeli te bazali bato mibale balingani mais ya un moment donné moto na moto akendaka na ndenge na ye nabi akenda atoilette akenda na ndenge na ye wala omoni donc na le tokosisa makambo ekosila les deux familles bavanda et okomona que ntango bakosenga bon wapi biloko ya mamicho maputa na ye ekobima basapato ne ekobima okomona na telefone wana mpe ekobima nango wana il faut récupérer les téléphones ya ndeko na bango c'est comme ça va se faire présentement bato mosusu bazobenga na numéro ya mamicho mpona confirmation bayeba est-ce que oui ou non yango bazobenga donc alain aza prêt ya korépondre na téléphone ya mwasi na ye ola de fin de femme donc akozongisa telefone wana ndenge balumakambo ale aza na telefone ya bien monganga wana aza te soit bakopesa yango mwana to famille soki eza problème te bakozongisa biloko nyonso ya mamicho ntango bakosisa kokunda ye bafungoli chambre bakozongisa alaki kokanga telefone libela te quelque part ntango tolobeli makambo ya déplacement ya matanga esika euti na kodéplace corps ya mowei kodéplace matanga nga na ndenge na concevoir yango eza ndenge na ngai nakanisi ke lelo kinshasa soki moto azali kovanda na lubwaku ayeba ndenge na barumbu bomona aire moko lubwaku moye bato mosusu bakende na lubwaku eza te yango bakodéplace matanga mpona place moko ya sécurité awa toza na sécurité oye yango badéplace matanga eza likambo ya koyokana kaka c'est pas que bokmisi mowei étranger to étranger côté bomemie non eza kaka biso nde toconcevoir ndenge wana misilo eza kaka likambo ya kosolola kosala déplacement place bato bakomoto akoki koya parce que eza bato mosusu batravaillaka ti 23 heures mais alobi ke coûte que coûte je voyage demain à 10 heures mais soki namoni seconde te na matanga nde namonani te mabe mpo namonisa elongi meme na 1 heure donc mona koya 1 heure 3 heures aye 23 heures aye amonani place en sécurité accueilli pe bien c'est ça nakanisi kote wana nazokondane mpenza te mpona ngai eza mpona sécurité kaka et puis arrivé ya bato toza na docteur Songabao auya jipe ne ya matanga minene wana jipe wana soki aye atiki yango na ezo akoti ti kikweta pa matanga eza avant zonga akutanga na bapinesi bakolo nango bazwaki yango déjà batikeli biso na likolo ya babrike siko nayebi te soki akosepela lisusu ozomona donc siko moto nyonso moto mosusu akotika motuka akei akuti bagrata na nsima pene na mbele colère kaka vio ya otanga na bora bwa Alex nini bangulu chango na likanda la colère pene dongo pene mesha kaka tala mboka ne tolala na bamia tala kaka lipa desa komi boy obike okolia mo 12 ba tipo yo c'est un gourmand au lieu de 12 on lipa desa on kala lipa desa ko simbi yango onyati secret boy 5 sur 5 mais donc on a beaucoup donc ba méchant wezo sala batu ya yango wane comme il kama donc insécurité est dans mboka voilà parce que nous sommes quelque part, papa a raison, mais quelque part, nous sommes déjà peut-être à Ibani. On a pas manque gagné, on a ni balinga ke bayaya bakoya kawana donc bako tolé bango donc bako to artiste bakoya di donc na bano on a ko ba tout ka moko la moko donc dans manque gagné pour la bango siko dango mutazo tolé yo dango tolé bon waza na gauche na yeko na sala nini aza ko droite mbala moko dango azo tolé ko to yo ozotala ye mais ye pe azo droite koto fond quelque chose que comme on a pas déplacer makena donc voilà donc ça risque ya artiste donc yo ya batoloti na mwele pinière pour que bazwa ndefis que ticket ozaki na bazwa ka donc on yoka si voler ce qui aina na mission déjà ya roiba et que akutani na cop ba kosola ka cop na esili yo ye piété vous ala butu et puis ba ipsa leni
batia bango l'art kaka basala banderole batia banderole bango nde baoya na l'art koto ibe ale mdo kotia bango l'art ba ketia banderole na makala vous voyez oyo aza star ba ezaloko même so na suka mais bato ba attitude oyo ozango déjà bato baza na matanga tant que doyen tant que conseiller ya couple wana oyo moko attitude ni souhait na yo par rapport à matanga parce que maman comme d'habitude on en a toujours dit que Alain a joué dans le groupe Salongo déjà la image ya grand image à court de grand donc dans moi c'est aussi avec honneur avec dignité na dignité de tomber aux ala wa weza ndenge bayaka ba wela ba association pourcentage donc mutu akomeka koya o no alenga na oluka mutu tel pourcentage mutu ya yana eloko wana donc akotombe na pula mabe akotombe na pula mabe cette fois-ci to moi ordre que a interpellé ezokunda moto avec honneur ezala na ndenge ya bien bana ndenge ya kolia na mitu ya mowe donc ofeli bino bodiaka mitu wana osomba bilamba boya koteka osomba bilamba na $10 boya koteka koto $20 c'est ce que nous refusons maintenant d'aller au mobutu alobaka l'exploitation de l'homme par l'homme donc yo sombi na $10 nana kingo soma somba so kiteni moko la sabato que kiteni yango somba l'uniforme c'est tout mais yo est-ce que yo faut que somba ngo 50 pièces boya koteka 20 100% ah et le qu'on a toujours refusé cette fois-ci turi ba vola ndengo na te voilà merci donc je crois bien Manoubou voilà sinon tout ça se bien natanga ezo liga moi tu as le cahier le corps mon ngala zali aussi natanga parce que ngai ndio mtasha décidé mais ils ont la vidéo ici ils ont la petite vidéo là c'est vidéo à maman à ça quand même vidéo pour nous préparer et pour na atanga nini se déplacer et awa na kauka et puis alors il m'a ramené des nini ba baki vraiment très tôt pour mona mutu akufika les mêmes jours et pas les kamba moko kolobela et par rapport à ça donc tant que responsable de la famille au juger en nini faut moki mo madé tali vidéo na et puis ba interprétation déjà ya mabé les a obéi salonner les deux familles bokanisate par rapport à matanga bon d'après la monnaie excès des ailes, il va salir. Normalement, c'est comme ça, le papa qui a responsable de après pour le voir. Parce que pour les cas malades, si on a des tout pas. Quand on a attaqué la carte, on a l'andé qui nous, on a l'andé qui m'a fait éviter peut-être pour la passe de le camp de la coiffure de l'hiver. C'est comme qui a le bâton de pipi, comme sur le visage de parce que ils accueillent c'est moi qui à l'automate voilà maintenant il m'a tali vidéo on juge en comment et ça va pas bazar au tala que est-ce que ça ils ont un normal que les matanga et se déplacer et louer na résidence na bango tu vas dans la résidence familiale est-ce que ça un normal par rapport au les ba juger en au tala ba bon ngala ebi que mon père est responsable azam moi c'est pas le coup qui m'a dit là azam moi c'est pas bague normal ça dit pas marez il peut que ça là c'est mon bague là il est responsable bon parfois ça la musique que qui ça là on a dingue na yemo ko ya pingai qui le réagit tout est bon il est normal par exemple on appelle ça et puis il est responsable c'est dans le but est-ce que déconner à moi si le bac a profité ce que vous avez à faire dans la hier on a dans le fond on ça le fond ils ont la hier par contre la petite na kata ma kamu so ya ya bam parce que on va le travail je peux créer des gens c'est pas être responsable à équipe tout parce que ils ont pris sur la concertation donc gagner la montre ça juste ils ont monté accord pour déplacer et on trouve que déplacer mais bango ba montre on a ndenge mo d'habitude peut-être les sanitaires qui l'ont ça qui nous a un problème parce que la za pour on a battu image wana il y a des millions de batali déjà dans aussi collé dans les réseaux sociaux et c'est la bicho Palmiche pour on a battu image Palmire voilà pour on a battu image wana ni no weko ba état que responsable de la famille pour na matanga bazala ou les papa les artistes mnene pour yebani par rapport à réputation surtout la vidéo wana pour on a battu image wana ni ne peut-être
chef à famille. Bon, Makambo, j'ai pourquoi bon, moi, ce que les gens commis et pas africain, souvent, parce que c'est un Makambo belé. Bon, quand je casse nous, c'est ça, imaginaire, c'est ça qui m'a Makambo, parce que ma prof m'a présenté, dans le lot de chercher, parce que c'est un gamme qu'on a, c'est un gamme qu'on a, c'est un gamme qu'on a, ndeki kuhusu Makambo, c'est ça, il est beaucoup sur la malade, après la vie. De notre cancer, qui pas médecin, point. Donc là, nous sommes sur le bon et on fait les aussi sur le c'est ce que je dis, moi je parle que hier, voilà, le bac qui va ça qui doit aller, on met là, le bal à balayer, et ça là qui nous se trouve pour ça là-bas. Donc Makambo va pour venir à mon tour, on va dire. Voilà. Moi, le téléphone est acquis indépendamment. Tant parce que tant que ça le téléphone, c'est pour voler à moi, parce que pendant que on a commencé à mon équipe pour ça la c'est pas moi qui y a mon équipe avec le téléphone on va attendre la première c'est pas la relation de on a qui dans peut-être c'est pas en gros la sens qu'on a mais à part ça c'est que déjà la idée mon côté je que la carte de téléphone pour nous que nous Makambo ceux qui a le bac qui nous ça qui nous non déjà le sens que mais que la sens qui a à ta la carte de relation il y a mamie qui comme pour le bled Makambo on a fait la non on moi tout dans la probabilité ce qui faut que ça se joue il y a non le téléphone a son bout un problème qui dans le sens que ce qui va comme ceci na suka donc parfois dans le Makambo comme moi si bani mais dès que tu téléphones na pesi il a un problème on a tout problème mais par rapport à Oleganaye vidéo là nous avons fait comme si on a souffert les souffrir par rapport à la vidéo alors les autres c'est sur les détails ou sur les divisions du film ma belle à la vie qui donc comme si il y a des choses où il y a par rapport à la vidéo on a critères mais nous avons le Makambo c'est comme si Makambo ndenge na anglais et puis il y a d'accord et puis même ici comme le parce que c'est pas le moment où c'est le donc ce qui est avec Makambo il y a bomba qui arrive alors la technique donc et ça qui est un moment pour le monter dans une plutôt le monter parce que on les a intéressé du son de c'est-à-dire que tout le cas voilà c'est mais maman ya mama ya suka avis du public na yembela o avis du public na yembela o yo avis du public na yembela o yo avis du public na yembela o yo balobi chaîne za moko avis du public yenda lisopote bosonja bolingo la misama pana le nyamaze basila kasomo te balobi otrema di manjanga ntango lisoko pulenge avis du public ba théâtre ya solo avis du public ba film ya solo avis du public ba émission ya solo avis du public oleki bango di avis du public baka bango ne kulusu di bakangama bazanga sira okende avis du public ezokata bango baoba
bafani nyonso ya comédie ya théâtre ya filme ya émission bafani nyonso balingaka tutu kota comédie bosabone awa chaîne oyo avis du public ya Didier Masuki mandafa pembe oh bastresse longwa oh basusie longwa fanda la chaîne vana la chaîne avis du public okozala ndesite tikala okozala ndesite avis du public ya Didier Masuki mandafa pembe s'abonner oyoki asabone ona alobaki te sabone awa sepela tv eye na makambo ya sika lisusu oyo basheni ya Pure France eza na kati basheni ya Congo eza na kati basheni ya Londres eza na kati omongo na makambo ya politike ya sika oyo parti AA eza na kati oyo parti BB oyo CFAIO eza na kati ya sepela tv buke comme ya muke boye tu la poche voyager dans l'hôtel pour la buke ya sepela tv mais ma biso ni vous ni mso na kaka bafani nyonso balingaka tutu kota comédie bosabone awa chaîne oyo avis du public ya Didier Masuki mandafa pembe oh bastresse longwa oh basusie longwa fanda la chaîne avis du public vana la chaîne avis du public okozala ndesite tikala okozala ndesite avis du public ya Didier Masuki mandafa pembe s'abonner oyoki asabone ona alobaki te s'abonner sepela tv eye na makambo ya sika lisusu oyo basheni ya Pure France eza na kati basheni ya Congo eza na kati basheni ya Londres eza na kati omongo na makambo ya politike ya sika oyo parti AA eza na kati oyo parti BB oyo CFAIO eza na kati ya sepela tv buke comme ya muke boye tu la poche voyager dans l'hôtel partout lingi na buke ya sepela tv mais ma biso ni vous ni biso wana kaka machine madakadaka sepela tv. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Dekunaga naza kuye biso Dekunaga kilema tukinego Kutala na biso avis du public Dekunaga ko kilema tukinde Fakilelo ndeko izande fe Fakilelo ndeko tuko sepela Yomo kope oyo bunenga avis du public Ebenga kea bamisise ba comédien Deko comment Avis du public. Didier Masuki Avis du public. Chez Didier Masuki Avis du public. Didier Masuki Avis du